la nuit, c'est pour me biller. Toujours bien. Vous allez bien. Pas bien. Le patron la kanda. Tu le vois calé. Tu le vois tellement calé. Bon, moi, je vais pas monopole. Ma kelele qui? Non. Boleki si. Boleki si. Tozo ngebilo no ndambo, tozo ngebilo no ndambo. Boleki si makasi. Non, boleki si, pardon. Boleki si tolemi. Ata ya fali na efere boyete. Ata pa jibe na pa wera boyete. Ata kofi na papa wemba boyete. Kama pa na wase kwa boyete. Lelo no fo bozo no mutu na mutu zo no parti na ye. Topema, boleki si. Tu me comme saturé bino na bino likambu. Bonsoir tout le monde, bonsoir les fidèles de Gel Show, bonsoir votre nièce, Valingara Show les shows. Votre humble servante, votre star Gel Show. Le photo sur la nobobi qui show on dirait comme la paix et à mon photo lobaka. Trop c'est trop, Donc bonsoir à la fidèle de Gel Show Nyos sur Valingarabino. Bonsoir à ma boss Nyos Valingarabino, pourquoi pas Yemoko l'ingénieur de banque Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque Azaraka Moko. Donc l'homme idéal, Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque, je t'aime beaucoup, mon boss. Et là, fort. Donc bonsoir à mon boss, Bobby Yemoko, Fabrice, le patron. Le patron solo là. Et puis les lots. Tout le monde va vérité dans vos pardon. Cascasserie qu'à les poisons de Johannesburg, bonsoir. Pourquoi pas Yemo le patron Yannick Nia, bonsoir. Et la bonne sanité Ibobi le patron Yannick Nia, Cascasserie qu'à poison, le seigneur de la ville Mohamed Mouleka, pourquoi pas Yaouli Mouchen le patron, le vieux choisi Matata et la botalité, le vieux de Joe Mandi qui m'empata, votre signe le patron lui-même, et qui encore Kaimbe Chetemba le boss, Bobby et Fabrice et Bébé. Le patron lui-même, Fabrice et Bébé. Bobby et Mimina Simon, le meilleur. Simon, tu es là? Simon le meilleur, pourquoi pas le patron? Bobby Moukousi Atalo. Trésigué Mouza le demi-midi. Trésigué Mouza le patron lui-même. Ma petite Jobé très belle la Cadillac. Bambo Tébélé, pourquoi pas Kilo Lady Boss et levé, t'as de gros bisous là où tu es. Lina Kenzo, bisous. Pourquoi pas Yemoko Bolobi bon, des trucs qui n'est vrai. Mon bang est bon séjour à Kinshasa, maman Nikelo, la top modèle, mon thème Edo Bila, le billionnaire de London. Bon séjour à Kinshasa, Annie Kelo, il y a le billionnaire Edo Bila. Pourquoi pas, il y a tant de Mwanzo, mon thème est Papa Gilles. Panité, Cynthia Wadol plus que ça. Il y a mon père. Et qui encore Guilo Vakalala. Jenny Bosangi, la patronne. Bambo Tebele place aux arts. Gisèle Tati, maman Versas, je t'aime beaucoup, ma grande sœur chérie. Merka Bichi Angamoko, Merka. Mariana Sira. Bobby Moko, privado de Gel Show, Mariana. Bobby privé. Patricia Fumba, madame belge, Azalaka Moko. Patricia Fumba. Patricia El Koussou de moi. Algalinda Koyaya de moi. Boni, Basangwa. Le patron, il va voir qui m'a l'aime, le patron. Papi le roi, la carte limitée. Il y a les mimi bateau baka poli, alinga ben poli la joie pichuna mad bambote na o ebele luizo mbata segenen de dalara moko cheveux na biso luizo mbata Angèle Meza
Bon, bino nyonso. Nalinga bino. Pamela Ditutala. Boni basango alarbi munanga. La fête qui va la Sheraton. Annette Pio Pio. Yaye moro père. Annette Pio Pio. Yaye moro père. So balingo we ba kitoko so bolingo eleki nyonso pardon so rassure na yo biso pas so rassure na bango eleki nyonso. Bon to bandi pour commencer moi signalé déjà ba fan nga nyonso balinganga base qui ici golengo. Donc, on est déjà arrivé à la fin. Dimanche, déjà, nous avons vu la carte à Kinshasa. Le dimanche, Peggy Titan. Dimanche, nous avons la carte à Kin. Et mon grand frère, Vincent Chilouzi. Nous avons vu la mission à Kafou. Voilà lundi. Donc, le dimanche, c'est à Kinshasa pour la production Nabiso et puis pour la contrat, le Nox Production. Donc, il fallait qu'il déjà vous dans une carte à Covid-19 et bominga mabé. Donc, faut ça carte faut vaccin, faut carte à so, faut surtout à voyage belé donc. Mayo ça mayo exact fait que quand vous vaccin sur le 3 séances et puis aux cartes là pour et permettre partout dans un libre. N'est-ce pas qu'étiquette? N'est-ce pas Elengue de moi? N'est-ce pas Gaï du ciel? N'est-ce pas Batutu Alimara? Donc, dimanche, je serai à Kinshasa. Faites Mayamba, le dimanche je serai avec toi et pourquoi pas si Dieu le veut. Bofi Bosangue dans Sanayo, la neige qui m'a dans base qui m'a tout dans Jimmy Bosangue. Bisous le dimanche je serai avec vous. Donc là bon la semaine on sur la semaine passée vaccin, les camona vaccin. Donc pourquoi donc voyager moi bambo que belé tu vas on a ba contrat dans le Nox Production. Makambo sala eza ebele esengi kaka ke il faut qu'on soit vaccin et puis pourtant mon carte non pose appel partout. Donc si ça bite ya silence nanga yango wana donc aki kolela mamtu mais le dimanche si Dieu le veut je sais que Dieu va nous protéger na ba avion na mambutu nzama batela biso to koma bien pour soye ma trop quoi makambo eza ya Momo ya Mike Zawadi nani Peniel tout embouillement total. Trop c'est trop to lembi. Trop c'est trop to baé. Trop c'est trop to komi par la niveau moto ba no 48 ba téléphone to tala bino souti. To yebate et a wenge BCB na wenge maison mère to comprendre. Ce qui se passe actuellement là to baé. Est-ce que lika mukena ebite na Congo to kana gouvernement to ko to kana gouvernement ti. Quand tu veux te mettre poli makasi boye po et à mon bami beko la biso tepaka eza terraté. Comment est-ce que mambozo paye la moto boye gouvernement toi na gouvernement ya au moins ba bon biso aux États-Unis kuna gouvernement ko ça le loti. Combien de Congolais vont couper les États-Unis? Combien de Congolais c'est qui américain moi couper na Kinshasa? Américain moi couper na Goma ya Pamba bonga bomo ngai yinda OK de Congolais va bomi américain moi na Kinshasa. Ou bien balle perdu quand il y a Pamba. Bon, moi, on est engagé, balle perdu et je américain, mon bonaki, mais biso deoko fakuna, ndindo, et l'eau koyati. Neto d'abou, toi, on a gouvernement, le pan, comment on va voir le pan, mango, mutuna boutina porte, nena moi si, nena mon bali nae, oh, les eaux yin, les eaux matézo qui détalent, n'a pas tout colo le pan ou té, on dit le pan à coco. Ya Mike. Na pasteur Moïse bosa mamba soni obi soni elikina soni bosa mamba soni direct ya Mike Asala qui lobby franchement il fallait pas ngana opesa raison na garçon o ezaki pembeni na yo moni garçon azako yo pekiso na o ebiseke ke rentre là-bas aza penza muto ko vane vie mobimba o azako pekiso ça direct. Asa moto faut linguer vie non mobile parce que alingue bien na yo alingue bêtise la kaote. Ya Mike osa pasteur osa molandi pasteur te osa mukala ba pasteur te mais osa pasteur Mike Kalambaye. Comment est-ce que vous tombez dans piège moko boye et puis ekangi ezui parce que piège ezalaki déjà wana qu'il fait kanga yo tika ekangi yo okwei tina niveau olakisa ba photo ya bana na yo moko na télé
tout ezaki wapi colère moi mataki tina niveau nini pourquoi matina niveau on a ça photo la télé est-ce que peut-être on a besoin non yo sambela juge nous anzambeti yo sambela avocat nous a Jésus ce qu'on dit nous comme le kabiso batamuki topé sur réseau si réellement tu as raison est-ce que biso faut topé sur réseau est-ce que réseaux sociaux ça passe yo ça va règlement de continuer la peine est-ce que réseaux sociaux penza eza place au bokende ko samba mamba libala na bino tango bolingana kala peine tango boko wana niveau tibo balana est-ce que bo informa ki biso est-ce que vous savez direct que la ligne peine photo balana na peine est-ce que vous boya ko pesa biso compte rendu ya mamba bilo ke lelo na deviaja ki peine la lela ki boye makile bimaki basenga ki nganta ba est-ce que boye bisaka biso yango boye bisaka biso tout le monde a un bon matin pour mettre kalamba ya bali moi aux États-Unis et tali bisoté et donc les païens n'habite ba païens to moté ya ba pasteur le monde en envers n'habite biso to apprendre bino comment vivre dans la société comment vivre la vie biso bato to ya église tantôt plutôt parce que total na Bible soto lingi to komi ko apprendre bino ndenge bana nzambe bazalaka ole bino ko apprendre biso ce qui se passe vraiment matin so boté ya bandimi na bino eke wapi to le temps anon boy foyer mo boy za na kaya peñel lemba kalamba pour que na bino moko lelo je peux peñel tsaki tu no fandana to na mo set boso ba ni kanku bate lelo na aussi na bino moko bolekisi comment ya maki en église foyer mo boy ya na ba problème ngeti peñel na yo ote ya bango que mon bali face à direct na TV pas garder raison ou bien oyebise ke pesa nyonso na maboko nzambi oza ba journaliste ou ba passa déjà message na yo clair déjà que mon journaliste tel soit leki et a déjà monoko ya Mike Kalamba journaliste tel soit leki et ça déjà porte-parole à Mike Kalamba est-ce que c'était nécessaire yo ka fo yo fando cette émission ou bien jour parce que Moïse Mbienga sa émission base c'est que ko salate aux tort, aux raison et sopayo. Mais yo qui base de tina souka muto petit mo yo qui eti. Peñe la muta pétage yo ko kota na ja peñe te. Peñe la muta pétage yo ko tambola ndenge peñe la memo bo tambola te. Toi tu pries Dieu. Au sala que monsieur a ton avocat nanga. Ton avocat lelo alembi otoyo olembi avocat po ya ko sala oya koluka biso omoni bato nyonso ba ko tsholo ba cœur lobi na direct ka lelo bango ba balukelo bango na ba sito ba finga yo comme on a vivre le roi mutana kwiti akobeto maboko lundi mardi abité na zaki na kwiti na bete ki maboko ti et donc pasteur moi je regrette beaucoup pourquoi ça direct ya Mike pourquoi ça direct on a bato on a preuve na yo tes enfants banana yo o mobali ba pota monoko mobimba est-ce que vous avez photo na bango na réseaux sociaux yo na peñel boko mindenge moko yo na peñel bo mindenge moko para moko te osama makambo bino bosali na peñel zoka exemple biso ba chroniqueuse tozuka ba chroniqueuse nini aya na photo ya mwana na TV chroniqueuse nini aya na photo ya mwana na TV bien chroniqueur nini de Frank Stema de nani de bango nyonso bana mibali ba ken piana yo kasi ba problème na basi na bona banda kuti nani asa na ba photo ke bota mwana nga na zonga ndako na ko kute salite azate bisuku bata ba pétage to se réservaka bongo bino basali ya nzambe bongo bino basali ya nzambe photo exposition ya bana exposition mais je sais pas bana ba sacré ba bengi bongo lipamboli et puis boboti bongo nakati ya mariage o sente te libanda ozwi likambo libanda te mais obali na alliance oboti bana bongo nakati ya mariage bon mériter respect bazo mériter respect lobi kuna bana na bota ba image wana tout 18 ans musique 18 ans et aka musique te bako traité on ndenge mona peñe qui bosa bata pétage papa nous exposer maman parle mais papa exposer biso beaucoup une égalité à ba problème ndenge mo babala
Non, 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 tu as mal fait. Tu as mal fait. Mutakala ya penye, loko aza liboma, yo muto bomba mo. Loko aza liboma, yo fo bete ka karati suka. Falo bete karati suka. Aswana ka nenga aswana ka wana ke iveka beti ndika beti ya pete. Bebinde swaka. Hey, mutu ba ya beti ndika. Beti si mutu ya salide yo kakipa. Bebi kakipa, obeta pena nindo etali yote. Etali yote to mona ka jour sa mariage mususu. Ah, ya yoki kalisolo bia moni. Pétage na pétage. Mais ya mai ko tomber na piège à Peniel, tina suka. Nebi ka mutu ba accusation ya likambo yo saliti. Zo exemple a fali. Kami tete na tu yinda ana fali matin midi soir. Na mutu a temi na cheville a fali ta finga fali. A serré direct. A traité de haut et route sur ba traité au coca. Tout le monde traite Peniel a traité au monde de mort kaka. Au pété. Parce qu'il fallait ba traiter au monde ba différentes émissions ba au fin mais likambo eza ya ngoti. Est-ce qu'il fallait ça la direct à la photo? Est-ce qu'il fallait qu'il se justifie na télé? Aïe na ba détail tout. A quoi pour ça là? A quoi ça là pour fallait pas muta monaka. Yaka ba contrat ba mambobele de ça qui a fin d'année. Mais ça là ngota yaka pa ba yambi ka émission ba na ti lokole abeti dendi ke sila ke. Esi bo bunana nango. Esi po ni base ya makasi. Héritier Watanabe totali ba photo kate me ba vidéo. Est-ce qu'il y a na TV pour se justifier? Asali nzembo pardon sili toleka kakipa. Kakipa. Davina Gola. Davina amena papa ne vidéo na YouTube moto tout ayambaye. Moto tout alba buzoba pona Davina na papa na. Est-ce que Ferry Gola va na Kitty a na ba preuve? Pépé, c'est une raison. Jamais. Jamais. Bango tout ça bata mokili ba comme on a niveau qu'on surmonter ba nerf na bango comme solide bazo surmonter ba problème. Bongo bino ba sala nza boko katende ni. Poso ko katende ni. Boko bino ba cher ko boka na ka ba jeton. Biso ne ba zoba po to landa bino to kumisa bino to bema bino ba pétage. So peut-être qui pays moko bien organisé ba ko personne l'église bino ça suspendi. Bato bakende l'église na bino te eza na bakadena bote ya nini ya mai bima na je Peniel tu risques au bout de bitumana combien de personnes zawadi Peniel au bout de combien de personnes et puis comme à niveau ya cité comme ya Moïse na direct donc ebete colère à Mozaki ya ndenge nini agitation ya ndenge okoma ki na suka ya ndenge nini otanga comme ya Moïse et toi Moïse ya Mike pasteur Mike Kalambai alors ça la clash na pasteur Moïse et puis a cité le nom hein Moïse atangi comme Mike Kalambai. Bon, on a des mots de ça, c'est au cas contraire, tu vas suspecter qui pasteur a permis. Mais il y a un tangi combo parce que va toucher Madjabou, il y a un perdre le contrôle. Il y a tangi combo Moïse a traité Peniel de comme la cheville à Mounini, moi c'est Madjabou tout ça. Mais il y a un checker les amis, il y a un checker l'alliance. Comme la cheville, ce qu'on balade qui vous a immature. Tout ça pourquoi? Manque à maîtrise. Tout ça pour tu as Yvette Kalumbo, elle est trop intelligente. Quand elle parle, elle passe à argument, elle a des clair et quota. Pourquoi pas donner Yvette un argument à tout à la télé? Fallait pas. Fallait passer un argument à Yvette à la parole. Yoté, yoko kota na terrain. Aussi longtemps Moïse a continué na terrain. Aussi longtemps pasteur nani o apembe wana comme le kutisa nani. A continué na Marcelo, a continué na terrain. Yoko kota na terrain boyende no beta nana. Mais que beta bali yoko. Tu as mal fait. Si on va te boyer, que tu as mal fait, il y a que tu as mal fait. Il faut nous conseiller à ma casse. Et puis, bima na jeu ça sous direct ici.
ça sous direct et coquille. Moïse a commetté un biso direct, mais il m'a cancellé pour battre baby ça que son mec ça direct et sopo. Son mec tombé la maman na buzoba. Donc Moïse qui m'a bêtise, non Moïse a qui m'a bêtise voilà. Na préféré ça ba clash ne bino yo batama o ya boki jeton que boy otanga ka ba combo ya mai tu as cité le nom de pasteur Moïse Mbiye. Tu as cité les noms. Non, c'est pas possible. Comment on cite nos copains Mouninga? La prédication, mais la direct, il y a clash. C'est trop grave. C'est trop grave. Fallait pas. Vous avez déjà nerveux. Vous avez déjà kanda makasi. Tu as ça direct. Si garçon non pousse, non, ben rentre là-bas. Quand pousse là, on a cette colère, na rage aux acquis non. Fallait pas maîtriser, il fallait pas ça direct. Moi, si ça la colère, bon, quand la téléphone là, lobby na tongo mon la nuit porte conseil. Quand la téléphone là, bon, tu ce soit comme le niveau mon aluka bateau ba leke na mayele ba diriger que non, pasteur ko ça monter. Il faut yo ka entourage na yo. O supporter makamba minene ba accusation ya ndenge na ndenge. Na suka ka boya mai ko sedo sopani. O supporter ba mbonge ya penyel ya gaya. Na suka ka boya mai ko céder o sopi. Non. Fallait pas. Et sopit. Obi ke simbite. Ndeti ngambo na fani na sa clash na masa na nga. Ai gazi téléphone na tanga kombo na ye. Ke moni ndeti yo, ndeti bisuku te simba asuti. Bon yo pasteur. Jibe na wera kutu ba sangote. Fallait na faire mu comment te fallait tanga kombo faire to faire tanga kombo fallait pena be face à face à ça direct. Ai bi ke so pa ye. Siko bino ba pasteur beaucoup na niveau na ndeni. Vous avez ma camarade bonne. Yo bozo fiona na. Bozo fiona vous avez kambu, vous avez ba fioto toni pour niveau ko panzanela la bino. Ata ba weni mosi ba panzana ka boyete. Boyina ni ya somo yake do totanga na suba kombo te yo musika nga musika. Ya. Okali kambo lidesu to likambo lotobo. Likambo kaya lidesu te panzi ko to likambo lotobo. Pour toi comprendre souti, et likambo te laisse to likambo lidesu kaka. Te panzi ba no. Et Mike, je suis tellement désolée, Yorobano, qui aime bien châtier bien. Là, tu vas faire un clair que qui est mécontente. La direct, il ne fallait pas. On a Yvette Kalombo. On a Batebele, on a Mike la Duchesse. So, pesa qui est d'abord, elle a sa émission. On a ma chroniqueur et belo koko pesa bon ba photo bimi lo wa yoti. Pour ba photo on a photo là, tu vois quand on a 5h du matin, na kanga ba photo atinde la ya Mike. Na ba 5h du matin na ndako penyel. Na kanga ba photo bo atinde la ya Mike. Question marque, point d'interrogation. Fa que pesa mo batu ba bandeni ba tastiquer jango. Ba photo kutu ba kanga penyel ba photo na nzela bana ba zo ba photo ba kiliba. Il va tasser une émission. Yo bata makaka. Yo biko za malente ya Mike. Mon seul émission na rage et tombola yo mais on peut bamba yo pour etika la vie mobimba na mémoire bana wana fallait pas na kena ka penyel yo za moi ça liboso mobali beta na vie yo le moi prendre biso que moi so ba déviage wa kraka mobali za na yo. Non, tout ce qui va encourager le mal, soit aux abassis, il faut aux akassi, même il y a bêtises. S'il y a parler, il faut tout le bas. S'il y a dire, il faut tout le bas. Au moins, on a dit que yo pété ba câble. Si na niveau ba nous comme la maman boti yo ba message à bon. Ce n'est pas normal. Tu as craqué. Alors que le monde a ba opsi. Va chez le médecin. Et l'on est si là, on quoi accepter séparation te boindeni. Oko accepter réalité morote boindeni. Oko accepter motendeni. Soit disant tu étais vierge, oui, nous tous qui pas vierge, tout boda. Est-ce que bateau ba blinga biso bibel lefsa liboso tona bango lelo? Tona bango lelo? Donc na batu nyoso balanda kayo, ba mama nyoso balanda kayo. Il faut que yo za modèle na bango, za modèle na bango. Ozaki na mobali esimbi te siko ozotinga ma mobali makala yo za
genre basi donc soki balingio bamemi ngambo na mokili okobomisa ata mobali akufa mpo lingi komonana mwasi mosusu te. Donc bato bazala na tingami yo ti na vie loko obotise ngai vomie kutu na mobali anakufa bato tu bazanga ye okokoakisi bobaka bitula bozaka mpe kitoko nayebaka te boa kitoko tingamaka mibali ondire ke oyoki na likango boye te komi kofinga likango wana bamessage oyoki na mwasi boye te boboya na kala me yo tingamaka via mobali ke fi wana kozala laise te vine mobile bongo mnatinde mino okabona non penyel bato bobeto maboko ba mitema mabe obaloke bien obebisi tu comme à niveau bake Mike tozana lié vie mobimba pona bana ti okokufa yo mama na ye yo papa na ye yo famille na ye penyel tu étais vierge soi-disant ok on accepte olobi na biso ke ba viola yo parents papa maman aboti alo a démentir à moi lobi ke batikala o violé te obalukeli maman na yo oyeko komele statut munene na Twitter maman aboti ozo traiter de bongo bokilo maman wa boti okene bongo ya direct bongo bokilo bon maman wa fa Mike bando salende nini yo moni baza obeto po boyo kati baza obeto po bando lesa mbali ka ba pizza bazo beto po lingo lamba ti bazo beto po lingaka ko saba video ba suki nini pizza ko ma yo mo ya Mike azo nyaka ko ba bo rejoindre ka tiki basi na ye ko bala bango ayo bala o mona mukenjo ko yo baby sele ba faire penyel babali vierge ndenge lisolo ekende obalo abali yo pilo lilo ebi lelo penyel basi bakoma obala mibali mwasi abimisi mbongo na ye ya pasi apesi mobali yo balanga okomprendre basi bafille oyo baza baleki na kitoko babalabala bakoma kobala mibali ye mo atie mbongo abala mobali mwasi azosupporte mobali mpo mobali akima te siko yo ya Mike Azio tu n'es pas la plus belle so tobi toujours ça m'explique car tu m'as pas kofinga tant so bato so ba finga yo mais ya Mike Azio mbongo na ye soi-disant gigolo soi-disant violeur, mais c'est le violeur après son argent. Mais c'est le violeur a joué avion, mais c'est le violeur qui a la fille à violer, qui a violé que tu as dévergé, que tu as sentiment na bidon mal. Où tu commences à manipuler na bêtise congolais, à qui n'a pas besoin de mon invité congolais sur BBC I à quel I B à quel B. Est-ce que vous avez non ma yéli à vous comprendre ma cabozo les cas débozo les cas. Moto va violer à l'obéité. Moto ba violé ba kele tina mariage c'est négociation donc ça dit Mike a dragué Penyel tant a dragué Penyel lobby oui tant a lobby oui Mike a un homme marié ti Mike a linga ki ne cousine à Penyel la vitesse a kaka et puis Mike Kalamba pour Mike Kalamba il a déjà air on a déjà ba succès ba machine na Mike Kalamba ya beta ka ya jeté Penyel a craqué bon tosoli otombe amoureuse ya Mike amoni ke moi si pe ano libele kitoko lipende kitoko Mike Penyel ça va a toucher moi teto a sepeli bino mbali boko na sentiment boke bolala ni siko kosa biso ba violeur ke oganga te poani ofunda na police ya mérite te poani déjà mensonge côté na lisulu wana rage ya Mike Kalamba yo pono fu Mike akufa wana kana ya Mike Kalamba tango sa be mission obeta na téléphone no moko oboza na téléphone yo obeta na boule ke obeta Mike to quelle rage mwana ya batu maman na ya tena libumu 9 mois avant d'ici na libumu ki asumbi l'hôpital abandi ko boko leti de 0 à 3 mois 3 mois à 6 mois 6 mois à 9 mois 9 mois une année 2 mois une année 2 ans 3 ans classe moi mbula malili kotangisa devoir pour le français bon m'énerve pose na lelo na miso batu Mike alobaka français maman wala na tata wala lelo mwana bongo komi mutu pour na mariage mo bo simbité il faut qu'on na sa mabele non je suis une mère na ko sepelate penye so ta belle sœur nga mais to simba na nzoto neto bunda ezalaka te
ya Mike abali ok wana soko tali mariage na bango bolingo baye Kinshasa ba video nyonso bosana Mike Kalambai na ki tu étais joyeuse ozaka joyeux na ba video tout Nathalie lelo ozaka ka nesengo parce que zo bomba mutakala mobali no pas zo bomba mutaka ozaki sainteté wana ba comportement ya mabene ya malamu idem na Mike Kalambai soki moninga zo ko accepter ba comportement na yo ko accepter ba comportement na yeti yo mosa liboso ba beta na Kinshasa yo mosa liboso écoutez omoninga gel la voix na ko RJ il y a des amis chroniqueuses o ba yebi histoire nanga o bazoya na ndako nanga bamona ya bakobeta ke muto olamuka na hôpital mais na lamuki na tongo na olamba na lamuki na tongo na olamba chroniqueuse moi yebisanga gel okufa moni bakobeto ezalaki batongolo babombi na beton batuso ba ekango mabota plus tard ekosala oboyeke baniatio pena kuba moke oleli otomboki obundi opandi biloko ndako lobi na tongo tu te réveilles le matin tant ofunga pompo sukuloki pena ke oui nana bapotako mais olambi est-ce qu'il faut na sela ngo émission est-ce qu'il faut na ba moto na za violent abetanga kutu na kanga da ba photo nazoka ba photo te pona zene intention ça les chantage lobi te. Je savais qu'on est en couple, si sur les simbités, on peut se séparer. Demain ou après-demain, sur les simbités, on continue. Est-ce qu'il fait qu'il y a une photo, déjà, on a gagné qu'il y a une garde qui est sur les simbités dans le chantage? Non! Moi, c'est nion sur ma bête. Moi, ça soit quoi, mon amour? Elle m'a redressé, elle m'a retiré libre, elle m'a redressé. Pour bien sûr, tu fais le monde quand tu l'as penza. Biso ko beta za munoko era mbanga kuna sia okena ngapi puisque mobala ko kamakambola to lo bali ko sakala ngati anani niateka lo mo bwala la no pomi na kuba yo mabeta no ezaki munoko ye mabeta na ezaki makofi siko nyoso to bano ka ba photo polo bona que ça biso mo ka bande ko beta ko disait que yo za dans intention mabe de le début Mike Kazana retard yo ça déjà dans intention dès le début Mike Azande qui dit bah aibate à qui a une affaire à Balina ni Jezabel ou nan comment mon bala bête ko kangada ba photo comment ça papa ba no choix disons bala wala tu alios pourquoi imaginer yo sale loti kama mama beti ndako na mlo kimeza la été couple mleza na kimete tout le temps de problème bino boy fait mo bona c'était vers la 13e mairie je me rappelle boya yo na mo na lola pa mai boka fait mo bona pa mo na ndibiso za mo nene yo dana libana boko na voiture obimisa discussion total o na mo samba kitoko mais obimisa discussion boko ta car na e bale kamona bien Peniel ça là une bonne femme réseaux sociaux et bongisaka eloko toka contraire ebebisaka kutu wamona mokete soki rebo afani na ndako innocent donc yo mpe okoki ofanda wamwana mokete wa mokolo mwana moke na mwana waza vierge ayebi no mama mibali te mais yo na bana mibale sorry acha téléphone na charge la puta téléphone yo za bana mibale o mibenga mwana muke bana mike ngo bataka ndenge ni ngana bana bana mike bataka ndenge ni mwana muke aka ndenge ni mwana muke da mwana wa mwasi wa za vierge pa yebi mambo ba couple ti rebo vena libala yo beta tsoli sola mwana muke oyebi rebo ana libala aboti a comprendre que nde naza boye nakangada innocent takangada innocent comprendre donc Peniel azaki dans na ndako ya Mike beaucoup de choses que après Mike ne sali que abando bona pas jackpot abando bona non biso nyonso mutu te olobake banda botama na azwa choka bolingo te mutako zape na mobile ne esimba te est-ce que yango ko permettre ngana perdre raison ou bien nazala na perdre na bando bona n'importe qui non il faut pas accepter tout tu faut accepter nyonso te non obi ke Mike Kalambai aza senti non no bango art aza senti
Mais peigner pas sa sainteté. Dollar te sainteté ndeni comme c'est sainte. Nandeni. Nandeni. Donc yo so boy na mobali lelo. Opesa attente maman ok là na mobali mususu. Donc bandi ko changer. Ba posa nzo tongo ezaka bino na ba poche to na mabele. Maîtrise de soi webite ezaka no bien pona yo moko, pona respect na yo moko. Pona dignité na yo mwasi une bonne femme. Aviva loko a mobali. Soit kaboy na mobali sikoyo, il faut calculer lobi na ocha lokolo wapi. Il faut na bimisa nani. Ezaka bongo. So monika mwasi azaka, abiba na mobali sikoyo. Po yo po okende ko linga kingandi yonga pe na trishaki limbisa nga to limbisa na. Amwasi obala te. Amwasi ochala ndako te. Donc à chaque fois nous avons un problème, yo bando tricher kaka. Ba maman biso bazala ba problème na ba love. Moi, ma mère, elle a 16 ans. Je dis bien 16 ans. 16 ans, il y a séparation. 16 ans, il y a séparation dans mon bal. Mais avant, il y a un ban. Mais bazana mon bal. Mais Lélo, elle est à la maison avec son homme. Après 16 ans, il y a séparation. Elle est restée à garder bon dîner na banana yé na kwe na yé au boko la bana. Yo pour ça ma kambuno. Mais après 16 ans, aujourd'hui, elle est avec son homme. Hasard. Et puis mon père, elle a fière na maman Abisou. Et moi, je suis venue, ah, t'es moi, c'est un moni trop. Au moins, on a bima qui est moi, c'est moi cadeau. On ta patience, on ta la. Oui, mais pourquoi maman Abisou a salamou pour Anna Babasi? À quoi l'axe bango te que aujourd'hui je couche avec Paul, demain la présenter bino Martin. Après demain la présenter bino. Non. Je reste pour mes enfants. Peigner nos sainteté. Collecte Mike Fardoti. Jackpot aza Mike Kalambaite. Garçonne Gabonais on a bosako bimanaï. Aza peka Mike Kalambaite. Yo zala ka bien. Bango nyonso basaka mabe. Tala pa conversion yona jackpot niveau fingi jackpot. Donc yo oza au kraka Mike Kalambai amo tout ce que tu fais là. Eza amour ne mutezo salo rage ya bon. So monika mwasi atinga ma mobali ke moni ye abebe sa fina ngai. Omoni ye ngana rolata e fina nga mobimba. Yeba ki atula. Akraka mobali wana amo aliko supporter amone na mwasi musuti. Azo supporter amona yata na relation musuti donc ye atazu mobali mususu. Ata amonio na mwasi mususu ye azana mobali me aosa tout yo zana ba problème na foyer place aux alliés. Donc yo zala ka libre ya zala nena ba mibali me yo zala ka libre ako supporter na mwasi te ando salo ka ba problème so ozu mwasi azo sale ba problème bokaboni ozu mwasi so sale ba problème bokaboni ye azo ko supporter te ke yo na ye bosi bokabwana babenga bango batula Maika penya na kraka Mike bona na buzoba wana ti bona na buzoba wana ti so lelo Mike abengi penye abengi allo penye comment tu vas je veux qu'on parle toi tu as tout nasi tu es ma femme toi kende wapi pona amour ya bana na biso to limbisa na nga limbisho pe limbisa na to vanda au moins penye lo yo sala ba discours que c'était tel mutatinda kinga c'était tel mai penye la kraka mai kalambai pour barrage abimisa pour na mai kalambai on sentait que moi sur le fond l'amoureuse ya Mike Kalambai mais comment que non ce qu'on a ndenga mabe tellement elle a compris que non Mike nanga et simba li soute Mike pena changer pour page a signé divorce a boy on moni penela ko na so barrage wana nyonso comment yo mutu bokabona vini mobimeza kaka Mike lelo direct ka Mike après so to bosani moi 6 mois lobby direct ka Mike be mission Mike mama nembiso na pe ko Mike biso so mobali mobo à l'équipe Mike moko. Tu faisais ta vie na Kinshasa, tomonyo la mobali oyo, tomonyo la tikasona again, tozomono biso to peso chance ya oza mobali mususu, yo peso chance ya sauter histoire Mike te luindeni. Po biso to peso chance ya o sauter Mike, mais yo peso chance wana te to ba la page. Boso na Mike ko?
Yo moko komene message que merci Mike ndenge mwana bozwi bana tala mwana wa mibale akomi kotanga de A na Z tala bo osali discours wana so totangi yango tout de coup kamba mo baluki bantu ko finga isusu tous union sociale que ça pour rendre Mike jaloux mais Mike il suka sa bateau soit ça pesi kakipa OK parce que mutu moko to linga supporter ce que tu faisais là ba erreur na yo moko nde sali que Mike comme musika no pour la vie ozanga ki maîtrise Mike aza pasteur yo zaki mama pasteur couple pastoral makambo na bino bobanda kosamba lelo te Mike na penye babanda kosamba depuis abetaka ye basambisaka bango ba pasteur bayaka parce que tozoye bango te po nini po zaki makambo zo de ka nakata couple c'est tout à fait normal nakata ba couple ba pasteur eza normal ba boma na ba bebana eza bolingo ba sanctité ba batulu kwa biso siko yondo exagérer ki tango ke siko tour asuka oyo bobebani oloza na maîtrise no comme d'habitude ne bobebana bobongisaka yo ke ko luka mamulopo a conduire yo na erreur oya ko sala te vie na ye mobimba avandi sur na kiti a pousser avant pour ça les missions c'est que bo solo la ki déjà a pousser te ya faut sacrifier maman neza ya faut sele ka émission Mike ba bomone ka bongo ba pilipili munga mamulopa kotisio allez Mike peigner le yo fait na kiti c'est mobile no émission ya 40 minutes ba tout ba sur le côté ba page fallait que pour suka kawana bolinga ku boire roger et poussani et bandi ko poussana moto bandi ko ya moke ti lelo boboyani boketi na divorce mamulo pas contribuer na divorce na yo ce qui ont na moto il faut attaquer mamulo pour chaque jour parce que oyazo bimisa na l'hypocrisie ya okendeke lelo linga soigner image na ye mamulo pas comment sur le pasteur Mike asenga pasteur Mike pardon mamulo qui t'a dit que pasteur Mike a limbisa sincèrement na kata motema na yo tu que non c'est pardon pour ma photo yo kanisi pasteur Mike alinga ko na motema moi le bidalo baki azongi sika émission parce que que soit cahier azongi si émission salaka na penyel oso contribuer na divorce ya batu mamulo pe tu es méchante osa motema mabe conduire penyel na erreur. Si tu étais une bonne femme osaki yaya malamu otango penyel yake pa no c'est penyel to benga ya Mike aza pasteur akoboyote yaza pasteur soka bia boyo eyinda na ba réseaux sociaux akokango te loko bona ba problème to benga ye mamulo palinga benga ya Mike premier jour elinga za peta nga boya 2 3 4 jours anga lemba et puis wa mosi kitoko mais peigner le ciel sagesse mamulo pa conduire yo na erreur mamulo po ozo contribuer na ba divorce ba tebele est-ce que yo oza heureuse vie no mobimba parce que place peigner la comment s'il faut te prendre moto il faut tout s'en charger de na yo tu es méchante pourquoi ba problème na oya côté na mo kicho lo bate yo so kubisa mobali nanga asale langa boy mobali nanga sombela nga ba voiture mobali nanga sombela nga lopango mobali nanga mamulobo osala publicité mobali nanga lelo cha mobali no kwa mobutu yo nde bobila dawa mais osa muto ozo ko briser ba cœur ya bato panzi mabala ya bato o panzi di bala pasteur Mike Kalamba ina penyel o conduit penyel na erreur a mwana muki asa na expérience ali bala te o ko pe ko encadrer tu es méchante tu es vraiment méchante mamulobo ta place comme si penyel pétage penyel ko accepter que baboani na Mike ya solo penyel oublie Mike pour ya Mike atala ko lisuti changer page c'est quoi ça ok naka Kinshasa zonga ka osala ka ba vie na yo ndenge loko otika lisolo Mike Kalamba ite penyel tu connais Amida Chatu aussi mon ami d'ailleurs c'est les missions na télé aussi mon Amida Chatu ayo sala émission pour la séparation ta musu ya ex naï impossible on sala monte une femme qui se respecte une femme au ami yebi ça dit connais-toi toi-même ngana linga basi ya bongo ami yebi nanyaza parlez comme vous voulez critiquez comme vous voulez dénigrez comme vous voulez histoire vraie naïe et yebi ka yemoko Amida Chatu
Bon, mais quand elle passe, tout le monde va respecter. Ami yebi naniaza. Ami datambola mutu na sema kolo likolo te. Ami daza na 4 misapite. Ami daza na 3 mabele te. Ami da chacho za mwasi loko ayo pembe peke ezongi. Mais ami yebi ka ke qui suis-je? Tanga bimi na ndaka papa chéri bige na bimi na ndaka atatu. Donc na bimi na ndaka jibe. Donc jibe da jibe mpiana. Jibe da papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco. Donc maintenant bima ah, faut na benda respect mon boy, na garde mon boy, na faut na zadaka boy. Connais-toi toi-même madame. Connais-toi toi-même. Ou pesa Mike Beloge ma kasi boyo moi ça pembe bona ndeni. Beta Mike karako bébé. Bat balinga koti. Bat wasa ko ba demande ba konti balinga na Kishasa Denis le salobi yango yo limino ka ba jackpot o limino ba wesh wesh. Florence Bandu ex mwasi ya Emenea. Tango Emenea kufi ba mission combien ba salelier. Ko dénigrer aussi mona Florence ayo sale mission na teva yo beta lisolo ya yena na kester o mona kiye asakunati otali boso ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup yeso a pesi au conseil faut muto pasuka mais aujourd'hui ana muto mususu elle se respecte à son niveau elle accepte ce que les contrats ya oba congolais boluba entrepreneur au ça va business bon ben c'est la conférence comme ba livre le quoi monstre oisé quoi au te kana ba Amazon une congolaise Peniel ya maika bébé sur butu zonga sima misala ko bébé misala yo fo bel c'est maika mutu ndeni ya maika ko bel so mutu bo chimbiso basibi Peniel po chesi biso bi macha moike mabe macha zoke ne bon te macha zoke déjà mi da chesa bango bi matches ok déjà bon yo chesi biso bibo endeni sopi bisa sopi si biso Peniel kolanda ba commentaire wana ba tshela yo te ba invisible wana au bimisa vie na libanda te na kala émission la marée na batatu la marée na loba ngane na ya babat na ba émission na nga mu comment nga ko beta vie privée na nga na TV ezongi sanga mutu ezongi sanga mutu Peniel, ya maika chesio mama. Obi ya maika so afanda lobani na doki sa petite yo. Eh. Obi ya maika so afanda lobani na doki sa petite yo. Ngana danger. OK, yo ndi falo fanda ya maika tikala na ba qu'est-ce que c'est? Fatikala na ba qu'est-ce que c'est? Vie de couple oyo lo reseption ya sikeza te mama vie de couple nyonso eza ndenge mona moto ovanda na kisesu na mobali naza shayera yaka na poko bana vie de couple et aka même vie de couple na mwasi aza mwasi Nicolas Sarkozy et aka même vie de couple donc vie de couple change akate vie de couple saka moko omoni nga jechone na vandi bo papa mwana nga liboso azwanga mwa mukie papa promedi azwanga pa mwa mukie mwana mukie o comprends abotinga promedi menana bébé ya 6 mois na maboko mwa mukie olingi garçon mobo o craquer ye o craquer yaya mombo mobali obotini mwana na 6 mois papa promedi bananga ba aventure obimana pire nga mwaza plus âgé que nga pire sœur tu as une jeune fille mais ça plus âgée que nga to liaka to melaka to vanda chez nga avant na parler na nga na sombela ke kale so soutien et to liaka lo moto la ta ke lo moto voyage ka nga na ye to keta mama biso pa biso alali na chambre na biso asoli na mama botinga na la kisi ba grand frère na ba pasteur do ndeko na nga na betanga mosinzo ko imaginer niveau pétage na comment na genre ya pétage na comment na ho déjà na moment wana on comprend siko malili mbule ebeta oya omoni mobali na yo na sœur na yo sœur pi master na bébé na yo te
bébé ya mbanda amemi bébé ya mbanda mais yayo bébé amemati obimi na ndako aya kotika ta mbongo pampers te méchant garçon et puis place oke luka ba support neti ke nakala pesi ya na mobo neti za normal na neti pa ya mobo n'expliquer ta makambo nani osala okonzi nana bébé na maboko mwana olela place okende opesa rapport ayebi déjà ke okota alokwa yaza mayele koleko aoyaka da avayo atumbi wana place oleka te ebi niveau pétage mais nasala ni n'accepta que réalité j'ai tout laissé. Peut-être tu as ta mère, l'éducation de tes enfants. Bana pour sa affection, bana pour sa distraction na binote. Soki olandi mokili, penyel, oku fotiki mokili. Soko soko kozwa charge bana te. L'amour que maman na waza na ngopo na yo, keti kele bakoko na ye, oza charge bakoko na ye. Ko ça te détester. Moi je laissais mon garçon chez ma maman. Chez ma famille. So la kaka atika mwana pa bango, atika mwana ndengena lotambo na mwana zo éducation ya partout où je partais. Mais natala iba de l'amour de ma mère. Et dites-moi non, on a bien éduqué puis ba olinge ko leka kutungai. Je laissais mon enfant chez ma famille. Je laissais mon enfant pour l'éducation na ye pour lobby azala il est traité. Instruction yanda kuna biso à cause de l'éducation yanda ko ba otine na classe ba surveiller devoir na ye non seulement pour na ngamoko mais pour na bien na ye moko na boyi mona na ngalo belo balanga ke obimisi nga illettré vaut mieux que le balanga que tu m'avais laissé chez la grand-mère. Et voilà, aujourd'hui je suis diplômée naza universitaire. Pour je parle avec mon fils aujourd'hui comme des amis. Ne bête que ma soulobi que papa ma salam. Et à mon terme ben moi il pas continuer sur na moi wa. Et na moment no yokaka ya wa gelo. Toujours c'est kaloka ba camarade. Si on est anglo-zolo, na fréquence, na mayelo za so les premiers ba bo sepela. Ce n'est pas moi. Ngazaka pour na zaki 10 millions na bote que ce n'est pas ton père. Et ça grâce à bateau mi bali. Tata o na maman o ba koko. Donc toi dans la vie avant d'acheter des cadeaux pour Nanga, il faut remercier bateau mi bali. Nga pour me dire ça à sali tetites nelo mo pour Nanga na beta yi. So qui a manqué maman, anga kene lokwa koko pour ba koko bazala bersa na ba bébé. Ali maman tinda kende te loko na nga mo note na liso musika ki asali ya moti. No beta yi. Ata maman ono bake. Obeti pour na nini? Nanga tindi obete te na obete no pinir yi. Pour nous, il y a l'accès. C'est valeur, il y a bateau, beaucoup lié. Moi, à moment là, je n'étais pas là. Moi, j'allais dans Kinshasa, non, ça va folie, mais toi, bateau, la tête, jour et nuit, la tête. Même sur l'hôpital, jour à vaccin, on a évité, mais bon, on a vacciné. Il y a mes soeurs, ma soeur, ma frère, ou baza ko assumer que tu es malade à benga ambulance même sous boyep ça ndobi mona bela ki to benga ki ambulance to hôpital ezaki matoi ah bon mais moto azoki temps ya benga ambulance moto akata ki pongi na époque ekotiko ba pelo esalama ki ba crédit na bango ba wifi na bango po ba kende kotiko na hôpital po zong tu dois respecter ces gens là pas moi nga fona na seconde the first bango venez pesa bana pa mama pesa mama boko na bana ça so le ça ba vie doit bana pesa pa mama mama oyo zo ko malelo bêtise respecter yeko pesa e bana so yo ko kana ko bokola bango te ba pardon bo swani po tour ya bana fa ba ke pa Mike azaki busy mais pesa bana pa ko na bango ça bien pour l'éducation na bango bana ba bonga te lelo alobi kuna non bana ba bonga place moko. Donne tes enfants la famille na yo baseka yo lelo baseka olobi c'est et ça pour avantage na yo jour okoma stable okozwa bango mais pour pas ça na retard te ya mayele na bango retard te ke bazal te lelo alobi te tika bango na lieu au moni ke bakozala bien éduqué tant okoma stable ozwi bango fanti bango chez yo mais bazala na trop d'avance déjà qui batanga bazaka bien parce que suina bango on ngo sama munyo so yo monde ni okokangote on
moi c'est porter garant pour anyo ko kangote obanga mokili bato bakufa batika mokili yo banga mokili obanga ba commentaire to bano bo bema ba commentaire wana bozala alors long to bano bo dérailler bo ba voyou yo ba commentaire wana bozala oh peye on go sama comme la vengeance ne Mike Bwendeni on go sama comme la vengeance Bwendeni. Ça montre que tu es amoureuse, Mike, à mort. Mais accepter que possible au kabwani. Ça la vie na yo. Et le que soit comme tu le crois carré zate. Et le mais Peignal, si tu te respectais vraiment, na kinwa no ngobi ça un bonbon. Ya Mike on peut se respecter so bi si moto ya Mike on respecter. Ya Mike au pesa au respect soki obimisi moto ya Mike au banga kotinga maete kobota ba mibale ezali wate ba mama bana se otala Manuela kitoko mama bana 5 ati kilo mais oh aleki na bato babota te otala ba Chantal Bola otala ke mama bana otala ke kano mama bana mais jeune garçon bali ya boti moi suka ase limitate otala banel kabalodo otaba mama bana batana au pointe la vie neni yo ba mi balé bo désespéré makasi boy oh mama Soraya mama Daïda mama Junior baseli mariage à rêve yo mama ba mi balé obam oh bino mo bobi kanga ba chance na bino bino mo bobi tia ba point na vie na bino moko bino mo bomi lingate ngana mukuse kande na za mukusi na cha choko na pembe obota mati na mukuse na cha choko kande na simba libumu na nga kitoko na ningi libere ko yati na lamuke mboma te na komi kizeni mona yaka na TV na mobali na komo luka ayo bimana nani na komo landela fazala kilele na komo c'est na miebete je suis folle sur la témoin de tata na dit bon j'ai le corps que tu parles là j'ai chaud on m'embunzu on m'ozo munene tu as plein de demandes mais na demande on a ne so ça moi ça na moi ça x le quoi na x déjà ça suffit. So X c'est la voiture to boyani je cherche non mususu mais na ko boni la X le quoi na moi c'est X donc tozana X et il dit maté kita toi ça non wana tant qu'appelle les côté à 2h tant qu'appelle les côté à 1h tant qu'appelle les côté à matin midi soir donc na da moi c'est X tant que ça là de l'on to fona chambo wa show l'on to fona chambo pour me dire on a faux chaussettes d'abord on a faux boots donc calme kimia na swana te na bunda te na yo comprendre que na swana te na bunda te na fula mututi dans les jours à venir nde bo comprendre bozaki banani nga na swana te na bunda te stand by ka place naza na bouja te mo pépété na loba jubo tia bagi kotia pa nazongi nisko ba dire que yo zala kuna zala kuna mesiko na loba te na bouja te pona so na metalika bumui mwazo na ngya mo munene mo posolita mwanange vimba mo fi mo boyi na mukuse mena doki saka batu baleki nga Poupa, na vifo olingo doki sarabatu, odoki sa muto azo prétendre qu'à l'équipe, a odoka. Babenga ngo pouvoir, no doki sa yo. Tu es là mais tu rêves Jaël. Tu es là mais tu as peur de Jaël. Tu es là mais na cause à musika, place mona yote, mais tu as peur de moi. Abenga ki alobaki ezalaki, ngasko esanga bien. Elle a peur de moi parce que je suis Jaël. Elle a peur de moi parce que la Poutine, quand je parle, tout le monde s'était. Pour na miyebi, pour na lingi na niyeba.
bino ovandi penyele ovandi oreve ya Mike te yo fotokisa ya Mike yo penyele ngatindi yo il faut tokisa ya Mike faut comme le contraire yo ya Mike odokisa wendene tout le monde a dit que ya Mike odokisa tout le monde doit comprendre que yo kake ya Mike tout le monde doit comprendre que ya Mike a comme ça liboma si yo faut savoir sur le contraire qu'elle ne vient plus la télé mi benda cherche un homme pas un garçon pas un gamin cherche un homme qui se respecte il va te respecter il va t'amener là où tu veux ba mes maillots il va changer vie na yo au changer vie na yo au pèse un Mike liboma tant moi ça Joël Francis moi c'est les bosso baboya naka yo mona ya osala émission moi ça Joël Francis maman abala son ministre son nom et puis Joël Francis ta po ya bala mundele et puis ake bala mundele po moni ke na ba congolaise moi c'est ça memie bara likolo do na ke bala ka mundele po au moins na chaisa bi et quand si les fans te kema et tout est content balo fandi Benzema et si li filer c'est fandi balo koti filer ninga ni balo koti Benzema abete côté sili mais peigner le yo au komika au beta la téléphone ozo beta téléphone na yo moko ozo beta ya Mike ozo beta téléphone na yo moko changer biso page boni ko bimisa biso ba yo mabo peigner biso so ba beta biso so ba lon so ba mabe biso so ba kende na biso likolo to ya na TV te ko samba te parce que ça love ke na bongo eza love bitumezala kaka ekenda bongo oh yo mo lote ko mo se libala mobali na violer na kati na ndako libala ko violer za neni soto soli yango te to sali omba o sali yango ngaza besoin yango te tu m'as violé yo kali sote ke mo se libala mobali na beti a pe violer na butu na tonga ke musala le soir ya senge pardon parce que cadeau et da viol mobimati ba funda te kana yo eza talebele tango yo la sur les réseaux sociaux baza talebele mo batela ko ba commentaire na se baza ebele mais bango siko ba ko lo na TVT ba o ngende yo bima o sa ko mo lobeli na bango do ba o sa ba compte rendre na yo siko bango ba bombi ya bango ba bata mizoma yele ko mama kana yo eza talebele mais bango ba bomba mina bango ba bimiso siko lo ko muto ate timbati oh bolingo nini bokomi koye koswanaka na réseaux sociaux oyo alobi penene ngako mopana memanga ti na parke asenga mabe abengi su bachroniqueuse su bafinganga abanzi obima su na bachroniqueuse abanzi kofilme chambre oyo tobandi olala biso mbali badra nanga basavon nanga biloko nanga bosa babeuse na mbetu nanga toke suka nango su na parke mais quand nazaki na haine contre ye tomotiki na longa ntango yo olinga bamapenga nake makala ke pecho na sukisi ye nga abima na bopete mpo nazalaki na haine contre ye te nayebi motema mabe te mais yesu alinga comme songo haine ke nadimine pecho fo nasilisa ye mpo pecho nabimi na ndako na nga akoma obwaka wili musheni akoma osala bavideo bashwazi matata pecho bajojo mandiki pecho na odimine donc nyonso azosala wana babeuse bafille bafinga bapesana babizu omondiki nga esalangi elo te mais ye korattrape ye mpo aza na bana bavideo etikala na maline que j'étais non ça te osika na yango mais toke tina parke posa neza bamapenga nake makala po bafilmenga mais moto bozopartage ne li moko omona nga nasa haine contre ye apa baclash azo eza mo boboseki moto atumbolo elongo akoka sisianaka neo mais nacha haine moke ye fa kufa etelinga te akufa po ani il faut za la vie akufa lelo po bakosamaka po bato lelo ozalaka so moto akufi sida so moto akufi mitabakisi eyakolakanga eyako na baminiature te ye fazalaka vie te ye fazala vie ndasayelango débat te
nakoki po ya abetanga yawa abukanga liboko atikanga cicatrice eza na tante nakokolela west time nanga for nothing vomela na progresser na sa makambo eza na berger wana yo mofoka sangoke okanisaki ya bilimba mako mo bana ma campagne na jeune ndako honorable oyo bando bwaka na TV oyo so vai na kiti na TV bwaka ka yem ka tiena ma campagne au moins de guerre mo bando ekenda kena swana ti yo tikinga na parquet polo na tona ke makala mais lobi lo tongo kutinga banasi na bimaki na ku na palais ekenda ka bongo chebi na chebi me Peniel osopa bete Mike karako Peniel zape makambo Mike ko ata bakakaka mobali yo kakende ya Mike mabe on dirait yo comparaka so bimina jackpot o comparer mobambo o bok no mikate o comparer mobambo ya Mike eleki osongi wana journana Mike ofingo ok pas gabonais tango o comparer ka mobambo bok mikate mobambo biki mo gabonais bo fio na bien te fio na bien te otiki oyeli ya Mike on dirait yo so fio na pasha ozongela ya Mike na mutuya nde pasha zo fio na ngabo ya Mike zo fio na boyete ya Mike bando fio na bambo tolo motina misisa tina mututi na bato yezo koma bo bambo tolo mo yo zala kana référence ya Mike ya mobambo poso komi ya Mike ya fio na kotina lo tobo ya Mike ama ya Mike ya fio na tina lo tobo et troublé Peniel mutu Peniel on ka fait par derrière ya Mike zabote ya Mike ya zo lo tobo zo pela moto bosakana na fiona ya Mike yo fiona mwana bato belisa libome tayo tayo Peniel zappe ya Mike pardon zappe soki réellement ya Mike awaza mabe Peniel tikele mikumba mabe na ye moko bima na miso bato beta ekara parce que vous avez les enfants bana bazawana beta e kara tika mabe na ye ebima na miso bato mais ebima sans yo. En tout cas, eloko eleki kara na silence na passe ezaki. Eloko eleki elobata Drake abe moni silence na kara. Eleki muta beti yo. Donc so yambi téléphone te ubi oko prendre ngate la tête. Wana ezaka bongo. Bete kara, beta maune kara. Yo na muto sala kwa existence te on dirait akufa tia pena personne amo tu crois ya munene. Occupe-toi de moto aux anaïsika. Pensez affection dans un PCM Mike. Pensez amour 100%. Au moins, les gens sont comme un réciproque. Mbamoko boss anaya Mike. Au boss anaya Mike. Pensez ton aïe. Tika yé gérer na love. Akumba we na love. Beta Mike kara son zamba au foot aïe. A foot aïe mais les capariotes. Et les capariotes, on y jida. Jide tangama ke Jésus faut bateka ye. Ezaki pena ke Jésus faya afuta makila na epona biso. Afute biso masumu. Mais il fallait les par mutu parmi ba apôtre na ye. Ezala komba Jida te. Na ndenge histoire ezala batanga te ke les par Jida. Alors kolinga ba mabe mususu te ele par yo. Kolinga ko sa mutu mabete mais eza mabe aneza ke ye mutasanya yango. Obimi Jida moroboe na place moroboe il fallait pas obima Jida tika mabe moko ya mais elle kaparioti zala ta pierre koza Jida teke o tieli boko place mona Jésus alors que teka pena Jésus donc etanga maki mabe moko kozala mais elle kaparioti elle kata parier na ye yo zala ta pierre kimango pesa mo mokongo nzamba ofuta ye si réellement ça mabe tika nzamba futa ye na mabe na ye. Mabe bazipa ngote. Tu es une mère, oui, on a pas si robot, t'as pas si maman. Mais accepter réalité, tu vas voir qu'il est le cas. Accepter, et là, quand il y a ma fille, il faut accepter réalité. Il faut accepter réalité. Accepter réalité. Bats-toi pour tes enfants. Bana wana 18 € melate. Bando bête, elle sur même place basali. Notre maman, hein, abunda pour nabiso, hein.
Notre maman, hein, elle était jeune fille, mais elle n'est pas maman. Le pain qu'elle gagnait, elle se sacrifie pour bisoto bien. Pour mon immeuble, oh, maman biso tonga motanga za jeune fille. Atika ki biso pa maman na ye, asala ki bon l'autre apesi biso héritage na biso. Bats-toi pour tes enfants. Bon, lingo nde mona Mike te. O mona no te mutambo mwana mbongo mais apesa maman na ye so papa. To sika lisola Diamond. Diamond o moni papa nenda souffrir. Aluki ba audience combien parce na Diamond. Diamond a refusé. Pourquoi? Parce que azo retrouvé que maman nanga moni pasi po nanga. Joe ayeka po moninga leona komi Diamond. Adoki si. Bon que ba amour e kokanaka te. Amour e kokanaka te. Peniel. Akabana ba komi mutu ba sunga yo ndenge ba sunga ya maikite. Soki ozaka right na makambo zo sala. Soki o se donner pour na bana wana. Soki ozako se sacrifier pour na bango. Bats-toi. Et Simba, tu es une très jolie femme. On a battu Balingako certainement. Bats-toi, change page. Laisse Mike tranquille. Tout banana débat au Tiban, ça 18 ans. Ce n'est pas facile de vivre avec des enfants sans mobile. Ce n'est pas facile. Pampers, Webs. Et c'est le que tout là-bas, tout. Milk. Et là-bas, c'est eux changeaka. Malili, moi. Moi, na fois là, t'es là-bas, moi. Na moi. Fois là, t'es malili, na malili. Mais bats-toi, beta ye kara. Ça, le quoi, botana mutakufa. Parle avec tes enfants chaque jour. Que regarde, j'ai $100. N'a son rouge à lèvres. Na perruque, le quoi, mninga moi si wana ti. Mais est-ce que moi, na son barouge à la question de me catch parce que vous avez pour ça catch. Au moins, na cancellé ma mnanga pour la binoé. Ne ba ofinga na che perruque na te pour la bino. Monie, ekota mwana efanda. Ekota mwana efanda. Ekota efanda. Bato nzamba tika ati. La mec qui donne, la mère est recevaka. Bat-toi, au moins que nzamba oti côté andoti de l'eau. Comme avec nana 10 pampers, 10 paquets pampers. Oh, nana dema na zami ke minene. No go to esite mususu ze ono kamwa nenge zoya. Ono kamwa. Batu ba finga yo etali yoti. Yo se donner pour tes enfants. So lati collier ya munene ya orte, mo lati ya muki. Katikati ya mbongo wana osombela bana biloko bazango bezwi. Tsaka ke mobali na botani ya kufa. Omona ke otika la pepele. Omona ke osama makambo. Batu bafinga kaka. Ba fingu Michael Peniel baby. Peniel Mike azui moi ça sikaleki yo. Moi sur Mike azui ana dépense te. Bano na ki chéri, faut ba mela. Faut pas bêta tout. Bah non, on a qui chérie. Mais toi, on a charge. On a charge. Ata ba ofingo ta moi ça mai kasika bati no ba photo ba comparer bino. Yo faut tana mutu ke nga moyen na somba eloko fi wana somba te nga na ko fona partager. Muke no zo c'est divisé par 3. Kuna nate sauf alors que somba eloko 10 000. Division par 3, somba eloko 300 000. Ce que nous sommes original, sommes après prena original, après kana original. Et c'est l'autre. Ce qui fait que sommes wala, sommes kokanyata. Et ça l'autre. Alors beta kara to zaka Mike to lembi ye na matoi na biso Peniel yo ba direct local ye to bae. Tolembi Zawadi mususu pe yo une chanteuse chrétienne ce qui est au kati mokokoli loka ya Fifi Busa na clip ya Kofi o timu ndelubanda tina sima ndoki musu ye wana Jezabel Zawadi o dana no wapi Zawadi lelo otie ni na story na yo libanga mo Pasteur Moïse Mbia Boakayo. Zawadi yo finalement osa bombe nini yo osa bombarder Mike, o bombarder Moïse, o bombarder Michel Baké. Nazo yebate mususu pe ye wana.
Zawadi Jezabel minu double moi si ma be minu kwa clôture le pango na kimwenza Zawadi yo bino bamsu bozwa ba chance na ebite musique ka ya nzambe to nini te minu ebele na ko bloquer bino ya perdre bébé nanga ta minu kutu ozaka na Australie ozata te okende koklasse minu wana te babongiso minu evanda tout droit ozwita kataki ndumba kopanza makolo nde oyebi kopanza makolo nde spécialité na yo minu kobongiso oyebi te ta minu kwa rato ta mutu mabe na mutu anga kati okafa azwi tala nzela monene yango nzela batiako na tondeuse to batiako na gilette ta nzela monene mopanzi soki lokola répétition ya badasisa kofi Jezabel, bombe. Oze longi mabe moko Zawadi na yebite. Muta bonga na clip, mais yo na clip bonga te, bati o make-up mo bonga te. Oza position te, lelo tie susu makama pasteur Moïse Mbiye. Yo bando so na mai kalamba, okomi su na Moïse Mbiye ndeni. Ke Moïse abwaka yo Zawadi na biso Obike ba Zawadi bino te bolo ba vérité to no ndima bino na passe. Ndipo za papa sel boso zo bino ba makangu ki makangu nge bandika na bino bomeli batu ba cop bosisi batu ba confiance neto za boye so vient na moi pasteur a bensinga automatiquement fazo na chombo donc fazo na chombo obika la mingi na auto vient na mo boye ya boss boye vient na ya boss akutu muta makama banzambe te to komi kuna boyo tena ndeko nanga kana kokoma to seka mon boss ba appeler nga champagne mo munene boyo da kwa or boyo adoré ba moko show ya to komo banga mino bocha ba téléphone a likola mesa biso tu na ye boss na biso na ba dozaka ba téléphone likola mesa ti to so la biso tu ba chombo likola mesa ta niveau ba Zawadi ba bomeli batu ba confiance kotinda audio ekomi ngai. Donc bato nzambe toluki église tozion na mokili toluki mokili tomoyo na kati église soit disant bato nzambe Zawadi bula wa yo mwasi libala aza kondima abeta pali solo ke babimaki nanga batiaki vaseline après tobimaki na studio sans pudeur sans soni Zawadi bomeli ba marcha bani kope bino bomeli ba lo mbongo kope Zawadi tele concert rythme sam omoni ba mama de baki ko honorer tele concert rythme sam moi moke yo ma mobima mérite abala moi moke abali a continuer mission na ye sa musique ne ba mama Chabani ba pasteur tout ba tie maboko concert full play elle se respecte mais yo maman mokolo lo kwa Zawadi oye na masolo na TV ngana loba likambo ke nazana nalingana nga pasteur Moïse mais Zawadi atele ya Mike eloko na verre na loba ngo déjà Zawadi wana moto lingo to peso confiance aux azati Zawadi bo motema mabe moko na ebisa bino moi si le quoi Zawadi na ebite ba Michel bakenda ngo pe ya Mike pe ata bona mino basala nzambe ba pasteur botala pe bata ba featuring mutazo tinga mona featuring okotimba teke muto asa déjà bomba za bien préparé boko mayele bolingi kolinga muto ayeloka image ke naza mona nzambe ya Mike c'est là ba soupçon chroniqueuse mo boso pe olinga ka yeso pe o bala ta ba chroniqueuse oko bala fi wana ayebi makambo belé aleki ba guerre ba YouTube omoni bato baleka na ba guerre ba YouTube ba maîtrise ba makambo ngo ndeti ba biso ba ona ebite na moi sa patron elo ni no ke lukaso na libanda po elo ni ne ko satisfaire nga ko le mobali nanga ezate ke na beba na mobali nanga lundi mardi na ke na YouTube mercredi na ke balali nga pa x na y po na zaki na choc ndeto beba naki esprit dato leki na makambo ngo to comprendre makambo ngo to commence ko ta bino ke ya Mike so ngo bala siko conseil bala ta chroniqueuse
bala ta chroniqueuse a décevoir yo te et puis pour ayoka na soni mokili eloba mpona ye ayoka na soni ke asaelomo babétise na soni wana aolingo makasi aolinga prouver le monde ke nzambe apesi ye yo nzambe apesi ye yo akomba mo sœur en Christ akotya mandoki na se je t'assure aotriche te je t'assure akotriche te nga nayebi bato na nga nayebi YouTube na ye tofonctionnaka akoyiba na ye te bafi ya YouTube yaka pasi mpo mona venaki aza mwa ndumba yaka mwa pasi bafi ya YouTube so alingi en tout cas bimisa mobali ne na réseaux sociaux que moi je suis la copine de Kingangi donc na bino bato bokomela nga na babose boyebi kenaka na mwasi ya Kingando yaka mwa difficile mona mwa YouTubeuse mwa aza mwa bula yaka mwa pasa part mwa bahypocrite bakozanga te bamwa 2 3 mais YouTubeuse mo beke aza pena mwa ndumba yaka mwa pasi bala ta chroniqueuse ko ya Mike tikana mama bamve bata banzambe wana ta zawadi buzo balinga latiso zawadi mwasi azanga sentiment makolo makasi lokwa joueur makolo ekuba moto apembe ma opesa elengi te moto apembe ma opesa sentiment te makolo makasi nde bajoueur ya rugby maboko makasi tala danse azokoya même pas kobouge mapeka makasi makasi na yebi te bokele ndenge na batasala nzambe yango minu mabe surtout ero asa direct aolela lisusu na kofa ngo bakati ye mosala nzambe tala lini monene ondire bakati na mokwa minu ebele ta minu zawadi o mabe yo fo classe na minu po minu no ya tout droit te misu na kati misu libanda ondire clôture ya mapango esimba bien te mire ezangi bakolone oza bien te zawadi ozoloba mpe na réseau yo balingi na bango yo te tocono aleka tolingi na biso yo te oalokuta makasi tolingi yo te tika na komba oyo ezalaka komba ya Peniel komba ya Mike komba ya Moïse tolingi yo te na komba na compétition owana na bafani te na compétition oyo ata na fani te tolingi na biso yo te bima na libanda komba tika komba eza bien tolingi yo te elongi zawadi elongi mabe mwasi akati suki ta motu mwasi libala ondima bapakole buzoba ebaki kisasa engai bazawadi pene nayebi te bapaster yango moi ojeje bino mpe te me bazawadi boape mwa tele alingi na mate Pasteur Marcelo, tout le monde te respecte. Pasteur Marcelo, tout le monde vraiment te respecte. Et à moi, passe pour ne pas manquer au respect. Tout le monde te respecte. Tu vois quand on a déjà salité, mususu olingo banda ekolata yo okokorato okima YouTube. Po yo obaka na batu ba jeton na share. Yo oyaka batu oyela batu tina ba commentaire. Na yo ba commentaire mo na YouTube boy na chaka na miniature ya chaîne ngo ba bloquer o commentaire. Po yo buka na kate. Parce que Marcelo abuka na kate parce ba chelo ngni oyo cha commentaire. Makamu ya Moïse na Mike. Mais yo lelo che statue. Po nini? Pour nini Pasteur Marcelo? Pour nini? Bon ko baboma moto, bino boye soko pelisa moto. Pasteur Marcelo ka wate ya kabiso wana, oya intelligent makasi wana. Statia nini place moto zo pele yo lingo tie sous pétrole. Pasteur Marcelo statia nini? Qui on connaît le vrai ami na ba moment ce qui a passé. Est-ce que tali yo? Tiko baboma na ko. Aya moment aussi ka kuna yena ba audio na yo, okelo ka sous ba stage ba 25 kilo. Yo moko banda ya momo. Biso totala Pasteur Marcelo obanda ya momo ozwi pa ya Mike tangu ya momo pa kotomboka kuna yena makamuno etali yo po bino ba oluka ba moto bino ba pasteur ba soki boleki biso na rando bino ba pasteur boza ba chroniqueur bino ba pasteur ba jibe ba wera loka bola soki bino ba danger etali bino moto epela boko bomo mo esuti yana makambo boza na présidente Dodon Poi, ceux qui Dodon Poi ya pasteur, aka ceux qui présidente, ba frère Patrice Bazawana. Et bien ba pasteur Sony Bazana, ba pasteur Léopold Mutombo Bazana. Oko ko maîtriser guerre te ke si là. C'est quand tu vas pasteur pe baza sesa makambo ba lingi moto pe la mutu muto sa ba compte rendre na mutu na e. Nje ba bo beta na ba compte rendre na ndenge na bango do bazo. Na soko kabilote do tozana ba Fabregas, pasteur Fabregas. Pasteur Richie Watanabe, Pasteur Robino, Pasteur Binafile, Pasteur Fali,
pasteur Ferre, pasteur Kofi, pasteur Nyokalongo, pasteur Kamapa, pasteur Wazekwa. Auto vivre siko. Ba pasteur bo ba tabarando Et là, mais boy ba ke kala mingi te bo sambwa. Poto ba mala la tête ba no ko finga bino bo yo manati na musala ngote. Pona ngako fo gouvernement e kanga no ba église na bino to pema. Etika ta catholique, etiki témoin de Jéhovah, etiki Branham. Pour comprendre mais ba église de réveil tout. Gouvernement congolais même que ce bon finalement ouais. Pour ba casse no finalement. Faut ba kanga bino ils en ont suspendu. Na mboko eza bien organisé. Bo bébé sa culture na biso. To soin tellement ba étranger ba otia biso ka. Malgré ba comme mto lo baté, ba okena ba commentaire ba ki ba place zo sa ba traduction ba comprendre que ah ba lo bela mutu boy. Ba paye eza voisin pembeni na biso ba tala biso. To sopa makasi. To na mboko eza na droit. Mboko eza na ba loi. Mboko eza na ba structure nango. Bakanga na l'église de réveil to pema au moins que guerre oyo esila na to pema boza ba exemplaire ata mokete na ebite soki ba pasteur jo musu bo pesa messia baswana na orgueil boza nango bakanga na l'église na bino tout to pema nanu pena po boza les ki bondumba ki bo soto ki bo salite na mona jamais du solo mo be vande wumeli ya fere achaki fi moko zemi apo fi mususu abimi fali héritier na oyo le kina ba musicien to pema nanu pati lukanu tenga na mo santu te mais bango ba exemplaire bato bele ba lembisa foi na bango bato ba yaka ba église na bango mingi ba lembisa foi na bango mingi ba 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 église alors poto kende trop loin te cher comme il y a ba raconte ya ba règlement de compte cher comme il y a ba jeton que dimanche to c'est la mama e ko inda prédication comme il y a ba jeton ba pemisa bango no ba pema au moins que guerre ko et où melate pour so bon ba pemi ba interdit bon na télé te na YouTube te au moins il va comme la bon nie pas ça la nzambe bon on doit porter parole bon on doit règlement de compte na TV te bo sambela bati bo ba so mtabeti na gauche pe sa droite kasi bo ke no kuna bo sa réunion bo mekano ko sona na bino sans biso pe bo yo samba na TV bo biso to sani biso to yo kaka to sécurité nzi bo ngatali ngana na wifi na mo fele na côté distraction na tali yo to pasteur au sambo pour le ba pasteur réputation mo na ba musicien pasteur réputation mon anga Jael show asala ba direct na YouTube ko ça va règlement de compte so ngolo banga bo pasteur ki ngandi kutale kana tefa lobaka yeko ki ngandi kutabaka ba jeta na share sia yeko tacha ba stati si toi nenge moko lelo na YouTube ba pasteur chroniqueur ba pasteur chroniqueur bandimi na bino baye bino so pa ba fan na bino te ba fan na nzambe fo na ba kima ba église na bino ba kene ba musulman ba wili musheni kutu bien ba se respecta ko le ka ba homme de Dieu ba kene ba musulman ba kene ba Branham ba kene ba catholique ba kene ba témoin de Jéhovah ba kene ba église ezaki akena église mo pasteur azati ole boyela so ba pétage pola wana tolemba bino te to tabino tolemba bino te biso be to vaka na YouTube to tabino to perdre raison te to ta kanzila to kende to perdre raison te basala za ba bungi nzela so disa ba oblédier ba bungi nzela Kofi a la raison basa nzambe obungi nzela ba mosona na TV pardon bon somo na bangi bino basa nzambe obungi te ata
jibila wereza la boete. Moi makambo et là quelle guerre. Bino ese na suba sankarate ese na bino mo pa bosa la bakota rana. Ya meke bisi pedele ote mata na cheville ya mama jabute. Ya niveau ya meke oke kanda. Pasteur atomboki atate moi sine ote mata na cheville. Xaviera. Mon père a fait moi aussi. Un pasteur a fait ma pasteur. T'es moqué comme la souka, pardon. Il faut te dire, moi, moqué comme la souka. Non, non, tout le monde. T'es moqué comme la souka. Moqué, ma pasteur m'a fini la TV. Ma pasteur a ça là, va dire que pas pasteur a dit à qui paraît. Pas pasteur a ni à couler comme encore. La couffie. Pas passer à film, pas passer à la TV. Bon, quel est le délire? Mais comment on va penser que l'on va sauter que les canaux TV? Oh, pas passer à si bon passer yo, na niveau. Oh, t'es pas t'es. Il y a quoi pour le papier malbonné piquant. C'est très piquant. Que ça là sous direct. Mobile afingayo toki. Mobile afingayo. Mobile abetayo. Mobile afingayo toki. Abetayo. Ya bem, que ça là sous direct. Malbonné m'a pris vacances. C'est quand ça me pardon. Il y a un mec qui peut rectifier parole. Pendant la cocaté. Au traité qui a été mal maman jabouti. Il y a Mike. Au petit peigné. Peigné, c'est comme les dirigeants déjà dans l'olivier. Peigné, les autres sacs va dire qu'ils ont une. On a fait Zawadi. Yo Zawadi, yo go loba noté. Bah, on a besoin noté. La terre, au pesé, on a preuve. So polito ndima yo Zawadi wana ba preuve bimisa. Oh, match yake na pétage. Banya loya na pétage, alibwa ki mo message. Yo pétage bando bana matière esatem. Oh, Zawadi. Biso tota mo na pétage. Yaka la preuve poto ndimu. To beta liso noté posant le loti. Sur réellement c'est kana des vidéos. Le loti sur conversation ça mutuna makolo. Conversation to ki bozo so na mic po yo na mic bozo ko yemba. Bon, ça va préparer featuring, c'est tout à fait normal à Benga, c'est tout à fait normal. Alors ça va dire comment tu vas à Bengo Cindy. Tant ça va Bengo Cindy par rapport à ceux qui sont au Kata, dans studio, c'est normal. Mais tout ça pour ça voice OK, Mike Bengo, allô bébé, c'était bien passé, tu sais, j'ai bien dormi hier, tu étais formidable. Dolingis comme ma voix ça bongo. Oh. Nabizawade, il a super la voix sur Mike Bando, il que tu es formidable, Doli, tu sais Zawadi, yo l'équipe Peñel, ou bien yo pour nos craquer dans mon tout tolingi ma voix sur Wana. Après ya Mike am tabolingo, ya loba mini français. Pour ya Mike na muto ako craquer dans muto na français. Ya Fabio, allô Zawadi, bien dormi? Hier, je t'ai bien arrivé, tu sais, hier tu m'as fait craquer la tête là. Tu sais quoi? Et posons aussi quoi? Tu sais que je t'aime beaucoup, tu étais formidable hier. J'aime tes yeux, j'aime ta bouche. Tu sais très bien embrasser toi. Ton ligne biloka bongo de matière. Oh, il y a une matière, ça c'est que bobi maki. Quand le saute ma kambauteke, allô, oui, okoma ki bien, toli, wana ba benga mututu. Wana biso so bito bibiso to biso, o tale belé ba pasteur. Jaba audio wana yo bimise to ana wata ba 2000 ala ba téléphone ya ba pasteur. So to bito bimise ça mona sensité. To linginde open na ke obimaka na pasteur. Po ba jaba audio wana ezebele na ba téléphone na biso. Allô chaud ça va bien moto na njambe boni yo. Ça va très bien. Ah non ko kale. Papa nazana nga yo me na féliciter papa no ya. Toza na motale belé.
Allô, papa Piaka, yoka yoka, ndo ye matama boy. Eh, papa, même moi, quand tu Piaka. Là, ça se condamne. Ok, j'envoie mon frère. Ok, c'est un numéro là. Hein? Ah, la bureau. Allô, papa, il est là, il est là. Ok, la presse est autant. Toi, on a mon talé, bah, genre, mon Dieu, le go binisha. Est-ce que toi, on a posé des intimité, ma chère? Y'a on est au look, y'a pas ma chère. On a dit, on est l'outil, zawadi. Eza mokele kete bajare wana elingo bimisa twana ngo talebele ya bavie na biso bapasta alo pasta naotota lo niveau nia tiobi keloko wana obetia kitoko lobo na opitina pasta costume wana obeti obi niveau esali lo sur mesure yoka yo nta liboma na nga no misio yakako papa noya me yaba intimidé tozozela ba intimité zawadi tozozela wela biso makelele lisu te o mike nakobimisa eloko moko boye ekoridikilize nga na yo osi oridikiliza ye osi oloba nyonso osi osala direct oloba to eloko nini soki obanga koridikilize ye oloba mamama vaseline oloba tu bimisaka bamoko ti eloko nini obomba po jara baconversation wana nde toyoka te mpo biso tu twanango ya bahomme de dieu mpe ya solo ya minene twanango oyo tobeta bamatono oyo mpe tokumisa papa naza mpiaka papa olati bien papa me ya oyo olingo ya nango wana eza nango na sens te omoi bato baobeta okara na youtube ye na biso mature ya lisolo ya bolingo ya ndenge bolalaki wana nde toyamba ozawadi yoza na mature toyaka mpe inaka maika onka boye ye na biso mature mature ya te nous sommes dans la présence de ma grande sœur chérie, la femme. Si ça bidimbu, moi c'est un bongo. Moi c'est un mondele, la maman des enfants. Véronique Imena Beauté Edva. Véronique Boussangue, ma grande sœur chérie. La maman de Cécilia, de Madeleine. Moi c'est un mondele. Sarabaya, la c'est mondele yo. Zawadi tozela matière Willy Nakatala Nicolas Daki Ziggy Willy Nakatala yaya de moi ozakitawa Zawadi akamika bafiona kenya lotobo mpe bafioni etomoni Zawadi ofanda bien lotobo po tebi ke zawadi so bafiona fio mbali boso ya lotobo amuto ofanda kute outa poto ya kisasa okoka moko tuti po fuzo yo bata akoleba ndolengo fobela yo lotobo bafioni kamba monde pati biso sango yela biso ba prévoiser ya makasi zawadi tika biso na minu no mabe wana tika biso pardon tika ya maiki ala ba pome bele da to so ko accélérer mambo bele ala na ba poison na nzoto azi ba premier bele lotoli pena no apema me kopinde ya zawadi na ezemi kuta zawadi tanga monika Yvette Kalomba sale Michel Obike so za zema solo bimisa zawadi akemba mu hôpital batie soki pikanye bakange base oze melongwe zawadi wa maîtresse te zawadi andoki pardon na ligi na ngai zawadi oza pena aobeta bale na terrain pe fute do na kati ya terrain ko tomona na biso ete tomona ka bale bato mosusu bozwa yeba na telemaki toyeba te ya loka ozi joueur mo ya deuxième division ya Lupopo okebeti na Barcelone place babenze mo baobeta tokomona yo te ata journaliste akotanga komona te mpo ozwa bale wapi zawadi otiki soki zawadi tozela bapreuve topesi yo 2 jours soza bapreuve te ya mike fa kangiso yo pena fo ya mike fo ma vie po ya mike ako samba na penalty wala nde bato balcule mama mwana yo maintenant zawadi nde fo bosamba zawadi na mike il faut le temps maybe sidan et puis le temps il faut bakango bisous bon bye bye bisous bye bye
tala linalia abuba show munene avocat tout bien sur 23e mama bilière on santé ta santé non ça tout na kona melo kokati da avocat la pointe et puis à mon côté ibale mais ce qu'on a lia avocat munene na kalingi maki nisuka nga maki buzila Voilà, c'est bien. La canne maki. Ati na chauffer no lipa. Pour me lipa. Vas-y no basilas nanga. Va chauffer dans la machine on chauffer kuna. Ziki mwandam. Na tie mayonnaise na maki. Jusqu'au avocat. Na tie na kati. Donc no le lomo est consistant. Il y a la protéine et un kilo. Le temps qu'on aussi ça la comélatie. Kao. Maman formidable. C'était l'amboyo bona gai. Abilo koso de bomanga. Galia anytime no yebate. No ngana sa régime no kokati. Busa la monde nino. E mo bonde na tiko lia me. Mo ba iner. Nga wana na chauffeti. Bongo kaka ba poussière na ton. Oyo aliaki. Nakatse stoma to na saneli kokolia oyo. On dirait ko bote fungola mutu stoma no yebate. Kokolia oyo mulia oyo yesu normal te. Na sa nakate stoma. Pona ndolia mukie. Ndiye bongo. Uswat bilo no lia andeza protéine makasi. To no kitakini. Nando sa to na lia bakwanga na ba Thompson. Pour le coup les amons na vitamine makasi na diminuer. Bisous, bisous, la lame no far. Bye bye.